moto on va expliquer biso baninde nini soyo ozaki. Bon, ngai nazoleka mais paraîtrait que réchaud nde etumbi ndako. OK. Sikoyo tozolela pona nini parce que ba ti incendie mituka ezate eza kokufa oto eza bomoi. Depuis babengi depuis ceux qui ndako ezobanda moto ezobanda kopela 17h ti sikoyo toza mosika toza même pas mosika na hôtel de ville toza pembe na hôtel de ville awa papa tozo kende wapi mboka ngo to kende wapi to suka wapi Msuba kangami na embouteillage. non papa embouteillage ezate. Merci beaucoup. Na uti ville ti siko awa embouteillage ezate. Merci papa. Merci beaucoup. Oui, bozolanda bandeko bokinde population lobi. Wandeko linga loba. Wandeko oui. Oui papa linga loba, papa linga loba. Oui papa. Ngana zo regretter makasi. Na uti musala na musika na kitina triomphal. Na moni moto yopela. Na embangu na tuni kutu bande wata na bi même moto yopela ba bomité. Oh mitu wa tsa ni depuis ba non c'est les oya te. Est-ce que l'état rote mitu wa chaque commune? Na commune tous les communes mitu wa dans la 3 mitu wa na commune. A rote chaque commune mitu ka. Bon ya ça lui perte munene. Moto zo makasi. Et si même ba voisin kutu banda muso ba kimi kimi. Biloko bebi eta perte. Parce que l'état zone to perte wana to ebité.